Merci bandeko nyonso bolanda ngai bokota na pesika merci na felisaka mingi bino nyonso na obalanda nga na obalanda nga te nzambe apambola bino mukozwa occasion olanda ngai wana eza soutien liboso bo soutenir nga eleki kutu mbongo volonté esengo eza ebele ndenge tomona na boye musique tobenganaka eza bien mingi na opesa bino kombo na nga na opresenter mbala moko bomba 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 mabe mukwa ta selemba we wo na bwaka kiwana bomba bomba banomanga bitakwira kombo nanga o batu bayebi kombo nanga bien eza kisambu mawana Eric awa siko tokende na actualité o eza moto makasi na kati ya terrain tozo bandana na makambu ya seni semni président parlement président Mbosso aza sagesse ya Samuel ya Samso sagesse wana ezo ede biso na kati ya Congo a kwesi yango apesi basango 3 fois chance ya liboso 48 heures bakokite ya mibale 72 heures bakokite ya misato président Utembi ya 5 aye bapesi 48 heures tile bakokite commission oyo nazo féliciter commission oyo basalaki na parlement commission et travail qui hôtel du fleuve et silisi travail nango et ezokende epesa rapport pas président Mbosso président Mbosso soyi bapesi rapport abeta masolo kitoko na sepelika rapport déjà lobby basine zola match eza bien président Mbosso bakutani na président ya Bayet ya Sénat bayambi basolo makambu wana après kobeta masolo wana babeti lisusu masolo pona ndenge ni bakovote budget oyo ekemema biso 2021-2022 babeti masolo ya budget wana po session wana rentré nango eza ya 9e mois awa ntango babeti yango ezolakisa sini oyo na 2023 élection ezali bangunya bakoti zamba bapanike bazoyeba te siko ekesala ndenge nini kala mingi te ndenge basilisi wana ndenge bapesi rapport wana président Mbosso azwi yango azotinda porte-parole na ye ya ensemble aloba siko jour plein air ekekota so ekoti wana kaka bazala qui sont pour bavoteli wana esili babimisi président ya seni yango wana président ya seni bato nyonso balobi ozala calme pio omoni lelo nani badepute misatu ya Lamuka ya FCC Union Sacrée baleki na Top Congo omonika balakisi bango musala ezosama kuna badepute baza ba hypocrisie bazobombela biso oyo baosala kuna mususu oyo eza mususu mais soki bino bozoboya kosoutenir Fati bobima na assemblée bozolia mbongo nini neti badepute ya Lamuka bolia mbongo nini bobima omoni ke papa Etienne les grands professeurs molimone efanda ekimia alakisa biso nde politique oyo akotisa na IDPS eza te po ya lobaka bobima babima mpe na assemblée bakota te mais Fayulu azokoka te oyo bazoloba mosusu na terrain mais kuna bazoloba mosusu bazosege baza accord na baccord nyonso ezosama kuna omoni yomo Elezer na bango bazopota na badepute ezalaki soni landa place nyonso ozwa image oyo landa image oyo eleki na batop Congo na le débat badepute ya FCC ya Lamuka na Union Sacrée
nous avons présenté kuna Eliezer. Les aïgis Sony, député tout. Siko, article 5, peuple a souverain premier. Après Sarabino, voix naïe. Boke na parlement bolobele. Exacté. Au monde te balaki si bakenda pour n'avoir intérêt personnel. FCC. Les lots peuple a commis ma baie. La mouka peuple a commis ma baie. L'union sacrée est bloquée bango. N'a pas si la chance pour bango ba yo comprendre. Tu comprends la majorité où était fatigué à créer boy. Mais Moutaza FCC c'est l'union sacrée. Donc au monité tant on va mettre le kwananga la vanda qui na seki fort. Na bien la pona awa IDPS et ébu politique. Bomba mabe mukwa ta selemba we wo. Na lobi IDPS et ébu politique po et le kwana na monde. So ça président Félix aza fidèle. Mouta a parlement par quoi ici on a 5 ans. Et ça mimi bal. Mais Ozana FCC Ozana Union Sacrée. Bon moment ba député bazoloba toujours comprendre la majorité au c'est que biso tim koloye sakoya pouvoir oyo. Ah moi nzambe babunisa kete. Pendant les 23 prière et bêtement martyr KO. Yango lelo au moins chef de l'État Aza Allemagne. Na sommet à G20. Bakoti biso kuna. G20 et banagité. G20 toyeba kangote. Tant au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye. Nde G20 et Robima. G20 bimi, ba yebisi biso G20. Faut za mbongo belé, faut za ba entreprise minene. Si le président Félix a continué à G20, tu vas comprendre que Nazo a continué à G20 pour nan idée naïe, ma canisse naïe, ma yele naïe, a continué à G20. Deuxième, nango diplomatie naïe dans le monde, il y a un continué à G20. Troisième, il y a autant matière réservée. C'est aux amis mouteux, tu auras raté biloko ebele. Il y a un moment qui va continuer à G20 pour profiter à l'Allemagne. Sora silsi a okende ba payer belé. Kuna pe a okita sous les États-Unis, pe a okota sous sommet à munene. O a États-Unis a okota yango. Kuna nde ayebisa bango so na komi président Union africaine. Naza 3 choses na rosala na Afrique mobile. Na rotia kimia, na rotia sécurité kitoko. Droit mutu nyonso ba respecter en Afrique à Salélion. Ne azozonga kuna susuba yambaye mais kuna ba makase zakara États-Unis na biso na RDC partenaire gagnant toza état par état chef de l'état au Kenya président États-Unis wana kenda kati mususu aye okuta accord alobi te facha yambangu pona nini ayo mona volonté mutu oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déboulonnement biki rouge nenga loba déboulonnement azo débouloni abwaki ka état de chaise bitumba ekeka rapide ça plus de 20 ans na tamuke ba moni veya abeti 60% États-Unis alobi 60% soki asilisi ka bitumba comme dictateur mutu mo comme monte avant comme en Congo a opéso ba loi yango moni États-Unis ye moko lobi na dinda kaka adindi tango adindi présence na ye kaka banguna peuple congolais panique oh États-Unis aye ko yiba minéré dans la place pa ke na est mbala moko avion akiti na est tango akangika est kuna ba bien États-Unis ayo yiba minéré toyebisi bango kopi babeta na peuple congolais to souffrir bino biso nde to gagner bino bosa eloko te yango omoni président ayebe biloko avant abandi bituma est aye ko bandasko social le peuple congolais kala te bazo boire asko gratuité à santé
bakoti na balabo na bango batali balobi Tshilombo aza mystique abeti biso biloko vite fait ti ya mbau kabonga alakisi bango aza yanke lumbe moite bango nde abeti bango baye kocomprendre yango na nsima babi moto abeti atiaka biloko mibale rigueur na suivi bato bakomi olelo dictateur bozela président assemblée akota plénière boloba sikoyo dictature bien mais baosokola bango mpo Kabila déjà azwaki alobi mama pesanga na savon nanika Kabila baniki na savon ya Braza saso tuni nde ni partenaire wana aza bien ntango aye awa bajuge ordonnance balala te premier ministre akende na Lubumbashi 3 ministre intérieur tala baordonnance ebime ebele 72 ordonnance mbala moko basokola Kabila na savon papa yango omona Kabila azwa garage akota garage akoki oloba te mpo soko alobi bakosele mukua taselemba we uo akoma mwana meme lelo Fayulu ye wana bazongisi esiko akende luka dansi na ye place atikango ye wana basango bayebisi bango ndenge boliaka mbongo ya Union Européenne boliaka na bino malamu mais na RDC peuple nde faut aller bien basango bakomi oloba te président abanda osoutenir malonda te siko komba malonda bobimisi yango ndenge ni o président za musika boko liboso banda lo président osoutenir malonda siko bokomi ochange ndenge po bamoni tia oyo penza eye ezaki na petit peuple eye siko ebeti bango penza na seni ba comprendre te balobi pardon mboso zoka biloko na silsa yango ye balobi biloko na lukongo kala aola sabino politique ndenge nasalaka politique na Mobutu ebandi omata mafuta ezomata siko oyebi mafuta tababaliaka ntango eza na moto so ekoma lile ekangami yango makambo ekomi na Congo donc ekoma lile Fayulu siko azolinga akodiembela wapi tala discours ne na kosala tout tozwa pouvoir na article 64 na sepeli lelo nde député na abemisi eloko wana top Congo tozwi matière papa tosolola mpe kala te tobeta marche kala les 15 peuples congolais place ozali toinvite tosala marche na biso mpo na biloko mibale tosoutenir état de chaise na tosoutenir gratuité siko toya kocomprendre mutu oyo akobebisa pouvoir na biso na nzela toyeba ye oyebi pilipili libuka oyo batutaka pilipili esila solo te bakolo marche IDPS tosala mpe marche kala tobima siko marche les 15 mutu akolala pongi aza te kokanisa peuple kokanisa te soko ovandi na palais lobi oyo ozwa bulo te bima toza na marche ya kosoutenir état de chaise mpe marche ya kosoutenir gratuité pour soutenir pouvoir na biso soki ovandi na palais okozwa bulo te mpo bulo moto akopesa yango eza président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza na mutu mosusu akopesa bulo te o te nakende na IDPS kabuya CG kabuya akopesa yango bulo je formol kabunda akopesa yango formol président sera signé te misala esama na Congo elebima mpe te exemple yango wana na stade président kutani na mundele asigné nde mundele abandi kosala bulo akobanda kosala bulo donc soki asigné te na Congo oza te ndenge mpe ake Allemagne retour na ye omoi ya bainvestir mosusu bakoya mpo na chemin de fer yango wana toyebisi bato nyonso toza calme les 15 biso toza na nzela lumbe mwete oyo ekeya eya mpo na peuple congolais mutu nyonso aza contre peuple congolais tokosuka na nzela totalisi bino toinvite bino place nyonso boza les 15 tokoza na nzela mais actualité na biso boyebi ministre ya transport adetourne mbongwa ministre yo mpenza banda olongola yo tala IGF abeti yo mokie mais sala tozongisa mbongo okoki kosopa na lisusu na onatra
ovandisi bandimi ba travailler ote mbongo na zoki omonite obimi déjà très siko na ba transco au chef de l'état lobaki ekende mbandaka otinité bazobetango na top Congo eza soni toza na pouvoir lisusu bongo te biso za bajalelo te toza bajalelo pona président Félix te président Félix aza président wa congolais nyonso tozoloba place tomoni mabe tokoganga donc toza na posa premier ministre tia rigueur landela masolo wana po tango aussi sa rigueur wana tala pe ba ministre nini ba travailler te po union sacrée ti lelo peuple aza posa sentir ministre économie azo bouger tozomona awa ako alandai akute na bourgmestre atelisi bango ndenge ni ba bandesiko rigueur na kati ya nzela po peuple alia bien na biloko eza carton soso eza $15 ayebisi bango bokosala suivi place bokomona ba chambre fade ba matisi prix kangaye eza sous débat kangaye mba moko bazotia prix mususu na libanda $15 na kati baoteka prix mususu peuple congolais boza wapi botelema wana na chambre fade wana bobengi ba média bo cette déclaration tozati wapi mboka ndeza ya biso mutu akobangisa peuple aza te biso awa na mboka oyo neti toza congolais faut profiter awa eza bongo ta mpe gouverneur ya bakongo adetourne mbongo nde bakangi bazozela ye azonga awa mpo bazwa ye batia ye na justice tolobi boye igf salela biso mosala ya bien mpe mutu so batia ye na justice bajuge bokangela biso mbongo bozongisa ngo na trésor public mpo eloko wana toprépare mpe ndenge ni peuple congolais akosala marche bokangi mutu mbongo be ezongaka na trésor public nde eza yango wana tozotelela kaka ndenge masolo ezokende na kati ya mboka namonaki bakangi général na este mpo na makambo ya shebea tozomona mpenza kote wana irigueur ezokota ministre ya justice lamuka kolala te badossier tout comprendre bato bazobima ndenge nini bazokima libanda aza na dossier bazwa abimi libanda aner tia rigueur kangela biso nzela wana deuxième kangela biso nzela mutu abima libanda te toza na posa nde mutu nyonso anyokolaki peuple congolais afuta masumu awa toyebi dossier ya Kalef eza oyo baosala ngo recherche babokelaki mpe mandat d'arrêt bazoluka place nyonso bazwa ye otiela biso rigueur mutu eloko nyonso ya mabe bozwa yango botia yango peuple amona eloko peuple azoluka nde yango wana mpo na nini soki botravail intérêt peuple azoluka bokopesa mpe mandat na ntango wana ya 2023 ozwa mandat na yo soki otravaille te bosala no ya 2023 oyo peuple opesanga bosala tour oyo peuple aza mayele lisu likolo ya lisu donc akotia mutu oyo akosala intérêt ya peuple mpo na changement ya social ndenge ministre économie azobouge biso nyonso tozomona yango bomba mabe mukwa taselemba we wo toyebi toza mpe na matanga na biso oyo monene ya baoba na biso kiungu atravaille mingi na kati ya mboka na biso ebembene eyaki mais badélégation baza kuna président Jama Kabunda aza kuna komi président ya AI ya IDPS aza mpe kuna ye mpe asalaki déclaration ya koloba kiungu atravaille mingi donc tokoki kotika ye bongo te tozala calme basalele na mausolée basalele monument avant chef de l'état akozala place wana po chef de l'état mutu apusi yango po basala biloko wana yango bayebisi bango kuna ezalaki fallait basala marche basala frontiment bayambana te président biso ya IDPS alobi te totia na se toyeba musala sali topesa qualité tozala neti te basango bakretien ki mosengo alali pongi ya libela babosani ke na soki mutu akufi batangaka bolamu na ye okoko kretien oke bato baza na nzala
bakolela mosengo te. Ah, ebandi lelo. Toza calme dossier o ezaneti. Dossier bana o bakendaki bauti na bana ya Moïse bakoti na Kana. Avant bakota na moto o ebanda kobima yango nde komi. Moto ebimi na ndenge ni muto abimisi moto. Président na lobi bien asali rigueur na suivi. Atiango siko rigueur atiango na IGF. Po série ya Mobutu ya Kabila aner nde muto wanda oyokana. C'est ya Fati ateka IGF abimisi akomi oyokana rigueur atiwana suivi. Donc bazo kanga bazo tala te pona détournement soko yibi kara lelo. À partir déjà batiela biso satellite bazo comprendre. Place wana eza masolo bien masolo pe o a problème ya un tribal ezo réunion sous makasi na kati na biso tobomaki yango tomoni balamusi yango ndetang balamusi yango député moko asala déjà proposition il y a un tribal wana akena otika na parlement pour voter yango même tapé ba porter sous plainte inconnue pour un tribal image mozo le kaba réseaux sociaux ba tikango pas juge donc ba lobi muto nyonso ba kozwa na un tribal place neza mukwata selemba we wo bomba mabe mukwata selemba we wo tozolo be dossier ya Bombe maladi wana ya Bombe tam atika la kabo donc Bombe wana eza mabe na lopesa bino basini nango Bombe wana eza matière ba ozwa libanda ba osala ngo mélange na biloko o eza na cho d'échappement ya mutuka na bakisi o na pharmacie ba ozosamba bakisi kuna ba osala ngo mélange na biloko o basi batiaka na misu boy ba faux de teint ba osala sa mélange bazo tiango atie boy ako tiango na lito azotama ngo yeba te chassis ezaka mukie a 1000 francs bato bangindi na ministre jeunesse ministre santé bosala tout botia penda na G24 botia penda commission mo makasi ba pandantina ba quartier na ba commune nyonso ba luka bato wana ba kozwa bango kitoko ba kokanga bango na sepela mingi po to soutenir déjà loi ya Noël Tchani proposition eza loi te na 9e mois de siko ezokoma loi pour ba traiter ngo déjà 9e mois eza première matière deuxième matière eza ba voter budget ya sika o ezolelisa bato budget o erekamwa bokamwa te bolwa mbongo utu mbongo eza na Congo bazo voter ngo mais mbongo ekoti ebele boromona mbongo ngo tango ba okata dollar ba okata ngo 5000 à 8000 siko yeba kara 5000 à 8000 et rekoma ko combien awa siko dollar eza 20000 ce bakati 5000 15000 ce bakati 8000 ekouti 12000 na lobi te ezala bongo na lobi ndenge ba obeta machine mais moi si wana za déterminé gouverneur bank a lobi dollar fona kitisango biloko nyonso dollar ekozonga na bank nde siko fo congolais na biso ekoma cher na sepel mingi po biloko eye eza ba libongo bazo ningisa déjà ba masango bazo bongisa déjà ba dépôt place gouvernement azui ba dépôt na ba commune nyonso o nde ba kotia ba cantine populaire ba conteneur ezo uta Belgique o ezo ya ba kotia ngo partout ba ko classer ngo oyo moko omoni tan Belgique ambassadeur na lobby ngape ministre économie na ye na soutenir pona biloko kolia social yango ya mandeko nyonso place boza ngana zo bandaka mukolo ba otia président ya CENI na parlement na bandi campagne na nga 2023 na banda préparation campagne 2023 po batu ba otia munoko trop ngana kozela musala te po mikolo na kangi kaluka soko ye na 6h kuna ko comprendre kaluka eza ko bouger kuna ba benganga mukwata selembo we wo donc avenir nyonso okota mukwata po premier eloko na olakisa bino campagne na ozapenda ba journaliste na otamsa ba tous les avenirs na zolobla po na bolamu ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton de Bouloma biki rouge bomba mabe mukwata selemba we wo
en tout cas bandeko nyonso oyo balandanga na oyo balandanga te naza na posa mukolo kaka bomona président eseni azobima mpo azobima ne semaine wana mpo oyo président Mbosso alobi otia na se namela na mai ya pio sikoyo nazwa makasi abeta pompage mikolo mpo semaine wana mitema ekomi pouf 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 bozwi matière lelo na Top Congo badepute nyonso lamuka ya FCC ya Union Sacrée bapesi bino matière pa ndeko Eliezer déjà vous comprenez ma soleil eza nango déjà carré donc bobanga te mutema ekomi obeta boye fali aza na 15 personnes arobimisa bato te mpo akokane te biso moko toza déjà les 15 ans donc bandeko nyonso na osenga kaka soutien na bino ezala mpo naza na calcul déjà chef de l'état en 2023 po abima majorité ya 250 bokamwa te soki IDPS ebimisi majorité 250 député mpo nga moko te akaluka kuna naosala tu lukunga nakanga yango totia badepute na biso oyo babosana numéro ya telefone nanga plus 243 85 44 97 72 7 na su plus 243 85 44 97 72 7 na su en tout cas nzambe apambola bino bambote ebele tomonaka. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na yé. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime mobile, ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo, produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits otekama na kati Eden Store. Na ba produits alimentaires, oya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.